parce que lengi ya les Nazaréens ezomata kolo ye moko azomati sango parce que mon serviteur s'élèvera, il montera, il prospérera, il sera placé plus haut. Et ben ye moko azosala elongo na yo pe déjà les Nazaréens yo mutokambaka les Nazaréens oyo lobaka yango les Nazaréens salaka na basala nzambe nde tokolonga na pesi basala nzambe nyonso tumbote na lingi bino makasi toujours limemia na bino po bino nde mutu tozolonga basala nzambe solo. Je précise bien soki yo moto vande bi kwa mosala nzambe solo yebakela humble servant de l'Éternel apesi yo mbote pe asepeli na yo pe amikitisaka liboso na yo mais soza ya lokuta yo moko déjà mitia pembeni. Je suis avec la sœur Anne, donc maman Anne Kalambayi, yene mutozo clôturer témoignage na lelo, finalité à témoignage na isa lelo. Sans plus tarder, na lobby, bonjour ma sœur Anne. Bonjour ma sœur Tiffany. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Vous avez condaté, hein? Na condité, hein? Bana tozalai no na condité, tilelo. Même soumis ce côté na omona opeta. Merci beaucoup maman Anne, yango c'est important ndenge nini les Nazaréens yambioni leo za mkola suka au moins là ozongo c'est Tiffany za kilo lendo kangen nga téléphone bana na ko benge limbisa nga ero na boyisa nga mabekende. Les Nazaréens yambinga bien vraiment ils sana ngo bien na ngolo nzambe donc le romono osenga ngala ko témoigner bino mais oloba nga eleka Saint-Esprit donc natiki Saint-Esprit témoigner pour la bino. Oh, sagesse makasi bwepwane. Faut aujourd'hui on kala tozano awate. Qui Saint-Esprit témoigner pour la bino za malamu. Fana ekota tina kati ya mtema bato ponga na aka moto lokwa bino. En tout cas na pambolami. Na pambolami na liloba o epamboli en tout cas papa Carlos Kalambayi musali za makasi nazomona vraiment que sagesse eleki makasi na terrain na ngai akoite asiel mukite. Donc nguya etambwisinga etambwisi pe sœur Anne Kalambayi tokomi na suka ya témoignage non je pense que obosani lote hein te na bosani lote peuple de Dieu bayamba vraiment témoignage na kimia nyonso tu oya koyamba ngo vraiment na kimia nyonso nzambe aselenga asa capable pe ya kosalela bango. En tout cas na sali témoignage po milimo ebika na sala témoignage oyo ponga monde na fandi bunaza déjà témoignage vivant donc souci que milimo ebika na souci que milimo ebika lole tonda ona passe boza milimo ebika te po mutu so yambi mutu po abika fo yamba Jésus etonga eza na wapi mama Anne etonga eza na Paris eza na 95 na Irani na mboka Irani ouais sika papa zokamba na Paris comme adjoint. Non, comment je ne dis, Adam mutu nzamba cheka po kamba. L'église ezaka na ya nzambe. Église eza ya nzambe, mais papa na kolo bateke o ndeti na mona yo ka terme musuba lo baka église na biso te. Église amutu ezaka te, église ezaka ya nzambe, nzambe nde suko atiaka batu wana po baza la bani na lingala basindili. Papa za mwana musala ya nzambe mutachie wana ngai we. Ngabo. Ndeti yo les Nazaréens eza yango ya nzambe donc nzambe mutache oka wana po biso to mema message ya nzambe po peuple ya nzambe kangolama église eza ya mosati sagesse à likolo hein na ngolo ya nzambe ka nzambe ka mutu osunga tozala papa azali azo evre na église azobetsa bato mabaku trop na kati ya église hein ba mama pasteur na sens mama akalakisaka nini ozosala mosala na ope elo ni osalaka pour que ndongo oyebisaki kana émission otoleka kola apesi bino bana ebele elo esalaki osangisa bana nyonso bazala liboke moko eza ngolu ko te pa nzambe omela bango lokwa nani mama moninga na bango ozala bango lokwa nani nazala na bango lokwa nyonso nazala bango lokwa nyonso na michaka na pasa mama na michaka na pasa muninga na michaka na pasa nyonso poto se comprendre est-ce que koki place wana vende koki na poana na ngolo nzambe nyonso tuka na ngolo nzambe ta musu denga moko je peux pas dire que na koki na ngonga na ngolo nzambe parce que bible lobi soki nzambe apesi vision apesa provision donc nazo sunga musala papa ka na ngolo nzambe erreur ni yango yo sala na vie mona que erreur vraiment na sala makasi fallait pas na salon
erreur nasala na vie ke oyo namona kena nasala makasi nasala makasi oyo na bomoi na ngai nasala yango te fayi mpa nasala yango namona yango te parce que nyonso eservi ka na témoignage il fallait qu'il nauta l'autre côté pour na passer dans l'autre côté. En tout cas lelo omene ngai lelo ozomene ngai na sagesse servir ka na témoignage donc se analinga mingi kolia nini se analinga mingi kolia misili bandundu nalingaka mingi kolia misili kasi ngai aza moto wa ndundu papa na ngai aza mopende mama na ngai aza muyaka papa na ngai aza mopende moluba mama na ngai aza muyaka nalingaka mingi kolia misili nalingaka mpe makoso na libanda kuna po misili kuna emonana na pai toliaka nyonso ezali ezali eloni olingaka te mpenza basala yo mpena meme atani nakoma se ana boye na longwa na nga mpenza makambo babete sauvage ana soki osalinga oyo tokoyokana te lelo naboya na vie eza lokuta omoni nga nde naza boye nakoka kokosa te message opesa na papa kalambai ayebi ke ngai alinga lokuta te mpo nakoka mpe lokuta te ngai so nakosisi afani fokanganga mo nde toza no boye toomona zala ntango na ozonga mokolo okosa oyo oyebaki nakosi yo ofandi kutu boye olaka komata njila esili tosila ina nzambe asangisaka bato pamba te so aza likambo osala te ale so sikoyo nazongi kuna nakangi telefone mokolo na oya su naluki yo esi oyambanga na kimia ata po tozala maloba sukal l'air de choses oyo apartir kuna ofongola ya solo nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup. Sikoyo yebisa biso nano mama Anne Kalambai ndenge no sala pour maîtriser papa Kalambai pour ba mama pasteur ba tout ça pe ba papa mabako ebele ndenge na sala pour na maîtriser papa koyoka mingi na komikitisa mon papa sala nini parce que eza facilité hein bino bozaki batu ya kende zonga ba ya retourner papa te ba pelle surtout ba pelle ndete banani ba pelle kokota ko papa si abala papa si apesa mbongo ezodépendre sikoyo na ngai mutu babali so na twini osalaka ndenge nini papa si mosusu abala baolanda biso asi abali me bapele mabe azoyamba kaka azokotisa azokeyamba ngo na batoilette azokende yamba ngo na badouche azokende yamba ngo na bacuisine oya na biso non nga telefone na nga deja ezaka na code te telefone na nga deja papa yambaka ngo telefone na ya papa mpe nga mpe nayambaka ngo nga makambo wana nasala yango trop ma sœur nasala yango deya trop nazwi eloko te na ozongela yango sukwani bato yango mpe nasalaka makambo yango na bango batikalaka mpe kohonore nga te batikalaka mpe kopesa nga valeur te batikalaka mpe kobimisa yanga mbongo te batikalaka mpe kobala nga te sikoyo nazwi mpena moto oyo andimi tosala nevi oyo ayebisa nga mpena ke ye akokunda nga to nga na kokunda ye bon sikoyo na kotala su libanda pwani kote wana vraiment nzambe asalanga grâce miso na nga ekoma komona bapapa nyonso tu lokola balata bajipe en tout cas nzambe aza lokumu na etongo ozosala nkolo na neti nini na etonga nayembaka na mpe modérateur sana etelo mwa moko bomoi na ngai ezingami na baniage yango nde baproblème nazomona malamu te butu mpe liboso merci beaucoup merci beaucoup tupete na nzambe mabose ana nze mwana siko oyemba eza ya ser olingaka mingi bandeko nyonso tu bayemba nalingaka bango mingi oza motu te olingaka te ngai naza motu te kena loba oyo nalingaki te ngai alingaka motu tu motu nyonso tu nalingaka ye na mpe na motu te nalobaki oye na vi na ngai nakosolisi te nayebi ke eloko wana yesu akoya lelo so na ngai nango na ozanga bokonzi ya likolo donc ngai nalingaka motu tu nasepelaka na motu nyonso mpe nalalaka na kanda te se ane naza na exercice mo na ngi nasano est ce que ondima nasala no yango obanga te non si c'est possible mpona moni soki ekomi baperiode oyo na ngai nangi nasala makambo na ngai ozotala ngai na mawa ezobangisanga se ane omona otyelanga elongi ya mawa sikoyo esanga bien te mama ane otali caméra te ozobanga te caméra wana ezali biso toa bana nzambe mais caméra wana ezali bebe riko oyebisi bebe riko nini ye moto otala yo bebe riko
mais pour la maladie na yo lobby maladie wana ezalaki avant tokende poto omoni badanseuse nde bameka na bango na bango soupçon déjà ezalaki eza baninga nango badanseuse mpo chanteur akobwakela danseuse maladie à l'époque bête sauvage toloba nini ke moninga nana alekaki na kisi ye azali na kisi ya mokia samuel akokoza na raison koloba sans koyoka soni nkombo ya moto abwakelaki ye mbaso abwakelaki misia bête sauvage à l'époque peste eza petite mo bébé rico eza petite mo bébé rico eza petite mo bébé rico mais caméra ezali bébé rico oyebisi bébé rico nini ye moto otala yo bébé rico naisi bébé rico sika azali nzambe alingi ye nzambe alingi ye eza esali mikolo ebele presque ba 24 ans ba 24 ans oyo tomonani te lelo na oyebisaki nzambe alingi ye nga mpe nalimbisa ye naza mpe na problème nete soki mpe abeta libaku songolo na bomoi na nga obi nasala ye likambo boye mpe alimbisa nga nalingi ye mingi na bolingo ya nzambe donc ayamba yesu masiya comme seigneur et sauveur nzambe akota na bomoi na ye akozwa vraimen kimia oyo ya mokili ekoki kopesa te kamenge ezaka epa na yo mais oyebi ke lere nazongi tosalaki émission tour wana lere nazongaki nde tozalaki na yo olimbisa ngai ka na cadre obeta masolo non nzambe mpenza ebobongolisa bato abongolisi sœur oyo boyebaki bête sauvage akoma vraiment mama paster mais eza na motu moko boye alobeli yanga likambo mpona yo yo olobi ke oza na problème motu te so nalingi naloba likambo wana oyo eza na motema nango ezosanga mpasi epai ya bana nzambe est-ce que opermettre nga naloba permettre olobango mpona senga mpe bolimbisi na misa c'est Anne c'est Anne oke bakanganga place mobo na se libéré lobango yo mo oyebi likambo yango nayebi yango te otutisa ndeko mo mpe aza ndeko ya danseuse moko bo yo soyeba te kotutisa ndeko moko ya danseuse otutisa danseuse moko libaku kala ta mosusu nabosani soki danseuse yango azali to ndeko yango azali soki okopesanga mpe adresse ne na miso ya bato nake ekoluka ye mpe nasenga pardon alimbisanga vraimen soki nasalaki mabe ou bien natutisaki oyo libako esika ozali bien nome limbisa ngai naza kaka motu limbisanga mbala nsima na obandela te te ndeko mama paster alimbisa ngai lelo nakosenga kaka bolimbisi merci ezalaki caméra etalaki ser ana mpo asenga pardon tokoko continue kaka na bapardon te bato mosusu bazoyeba te ser ana eza yango mabe te na bato nyonso tu oyo bayebi te ke yo so obongwana okoma mama paster oyo parfois bakangela bakanda mpo ere ana le ozalaki bete ezalaki mabe makasi otutisa bato ebeye mabaku oyebisa bango ni caméra ezaka liboso na ye oyebisa bango kaka balimbisa ngai balimbisa ngai bible elobi ekangami na se ekangami likolo efungwami likolo efungwami na se donc so bango na se deja bandimi olimbisa ngai nayebi ke nzambe na likolo mpo olimbisa ngai naza mutu nabetaki mutu libaku nalobaki boye nasalaki boye natambolaki mabe ta mosusu mpe nazwa mobali na yo ta mosusu mpe nabebisa libala na yo ta mosusu mpe nabebisa libala ndeko na yo ta mosusu mpe nalobaki likambo boye kabolaki kote mo boye nasenga bolimbisa ngai mpo ma nzambe mpe kita likolo na ngai merci beaucoup nkolo vraiment azwi lokumu yango nde mosala oyo biso tozwa kolinga baprojet nini na yo eza nini baprojet na yo mpole ozalaki bête sauvage ozalaki na baprojet na yo baprojet nange eza boboye mais le oichange okoti na ndako ya libala le okoti na ndako ya libala baprojet nekosia te baprojet no d'avenir eza nini baprojet na nga vraiment makasi eza baprojet na nga vraiment nakoloba kaka moko projet na nga vraiment eza kaka ke nakota bokonzi ya likolo donc ser ana azobunda vraiment ki akota bokonzi nakotaka bokonzi ya likolo donc jour wana ezala te papa ayebisanga ke je n'ai jamais connu donc nzambe ayebisanga mpena ke nalingaka yo nasepelaka yo baprojet na ngango wana orphelina baprojet na ngai eza na projet na ngai orphelina eza makambo ya se nakoma na baprojet mingi ya makambo ya molimo baprojet na ngai eza milimo bika bato bayamba jésus christ comme seigneur et sauveur le reste la ekolanda biso na nsima nga vraiment naza mutu moko meme mobali na ngai navandaka na ayebi so nazwi na lie so nazwi te nakumisi nzambe so nazwi nakumisi nzambe nazwi te nakumisi nzambe mingi nde naza na posa nde naza na esengo nde milimo bika bato bayamba yesu nkombo ya yesu etatolama le reste
eolanda nsima. Maman Anne aza na question moko elingi na pose yo baotalisela ngai yo caméra lelo ozobanga bange naosala mabe non naotala caméra. Sœur Anna, admettons, tobite ezali bongo parce que papa Carlos Kalambai oyo alingala humble servante mingi la humble servante pe alingake mingi abi Sœur Tiffany tikalaka bongo ndenge ni boya papa. Merci, que Dieu te bénisse papa. Donc tika te nzambe na pambolanga po supérieur mtapambolaka inférieur na ten opambolete papa limbisanga tika te nzambe na yo ya solo nzambo aki ali kolo na se apambola ngai mama nangi na sana comparaison ya eloko moko boye ozongi pena Paris boye okuti papa Carlos na mwasi réaction na nakokute pete na mwasi nabi kokute te nga naza eloko moko nalingi nayeba nakoyebisa ngo soki nakuti papa Kalambai na mwasi na obondela mpo na papa nzambe vraiment kosunga nga na bondela mpo na ye mpo basali na nzambe lokola bapapa Kalambai wana baya mingi te na temps oyo. mama mpo ani koyesa elengi boye omwene ozosala ana otindake basi ya mosusu bakende koluka basala nzambe bongo okanisi papa Kalambai nde aza naza tante te omonaki na Facebook omona ye na nto omonaki na Facebook otalaki na soni nga atala na ngai bien te tala ye bien kotali na soni te aza vena mobali oyo aza na nyonso tu ekela mwa nzambe oyo nzambe ntango aosala azoseka azwaka ne mpe bakoya bakotante basirani bakotelema bafemme fort bakotelema meloko ozalaki bête sauvage okobuka mwa mwasi na liboko mpo eloko ozwi na mpasi boye nde elonga na ngai na teste yango okobuki ata liboko olobi ni lere ozalaki eselo na ngai na teste ka yango soki obangi nopamba tosi toleka na l'autre côté makambo wana so tetika ya diane Egypte sikoyo yo mosiko omitalaka omona bote ekiti emati to ndenge sikoyo nde naza bien liboso mpena nakoma otala lelo mputaka baimage nakoma omona ndeye nazalaki mutu nange banda osala bien te tolikambo ya bote wa mutu elanda osala bien te kasi mutu so mutu esala bien te emona na ntina elongi te sikoyo nde oza bien sikoyo nde vraimen naa bien sikoyo vraimen misepelaka na ndenge nazali kolongola nkolo oyo opesaka merci olobiki azali chéri na oyo ya liboso après papa Carlos Kalambai na se awa bato ya kolobela merci lero otala bango basali mosala ozobanda na nani zala honnête ata bapaya mpesa bango mpe merci mutu oyo basali lelo ke na nzela wana po ata bebe riko pe ye pasalaki ke oleka na nzela na ye ozoba bapotana nyonso ozwaki mpo esalaki eloko ozozonga oluka nzambe merci opesa pa nani non merci na nzambe nzambe apesaka pema na bomoi napesi merci na ya Noël ya Noël ngi ya mawera son po andimaki mage maladi mage nde nakomelaki nakokai mpe kozwa mpe fi mosusu atina esika na nga me na bonne volonté to na motema malamu oyo azalaki nango andimaki amema nga ntina poto mpo na kemona leo papa Kalambai comprendre nango nzambe apambola ye afungola banzela na ye akota na bomoi na ye ekozala malamu mingi napesi merci na papa Timothée Mutombo na Orléans napesi mbote mingi na grand frère na merci eza ba merci napesi merci na grand frère na nga asunga ngai mingi ya Michel Mavatiku na mboka Allemagne napesi merci na évangéliste Pichu Diamantino mon conseillère o conseillère nga ke mama na kitisa motema nzamba kosala kitisa motema nzamba yaka na retard te ayaka pe na avance te napesi merci na ancien maungu ya mama Kati maungu napesi mbote na ancien Micho maungu pardon napesi mbote onyo saka basala ke olendisa mala mama nzambe ngakena liste ya mulai napesi na ngofona za kimia pona bunga te napesi mbote na wabiso apôtre Kerok merci na apôtre Kerok napesi merci na apôtre Kerok asunga ngai ya wana vraiment papa wana za vraiment malamu mingi pona ngai napesi merci na baleke bele baokimanga papa Carlos napesi papa Carlos kutina ya libela pena ntango babengisa nga na ki oteya avandisa nga mpena lokola mwana classe
na fandi wana pena tofungoli babible ya bible tobandi boye okiti boye ntango outa awa oyo osukisi awa olobi amen amen après saint esprit asali makambo mosusu. Mais c'est comme si maman a nous comme ça maman kilo aneti ba tumso babala te hein. Mais on eza place moko dia ba fiakola kanga Yango pozo fiakola. yango yo papa kalamba ipela na fiakola kapenda Ba toucher nyoso me kuna te. son gros poisson on eza lipamboli pena nzamba pesa donc papa kalamba il a na bombo nanga nyonso change donc molili ekoma mwinda donc nyonso change na koma na kimia na lala na kimia na mukana na kimia na lela te liboso nazaki mutu nazolela mage ozomona koza mpe koza na accompagnement moko besoka babenga on accompagnement soka accompagnateur mo bozala ni mozolela mais mage toza bato mokili makambo esilaka te mais papa kalamba ya na vent mosusu Kalamba pe aloba makambo ezoloba aloba benga na azui mwasi. lela mokolo okuta Ba kalamba eske pende ozwa mwasi. Po zwa tozwa kaka mutu abitumba. zela mokolo okuta na ye Et puis mananda kute. zela mokolo okuta na ye bokutani so dans 6 mois so dans 5 mois tokotana so janvier juillet oumelaka nango te nayebi ke bofanda pene face à face bosolola oyoka papa kalamba ye tout Ata yo sali mabe okitaka kaka. nakitaka kaka Ata ya sali mabe po lo baki en église na ki côté na zalaki. na pasi nakitaka nayebi pourquoi nakitaka ifo nakitaka Ba monela te. eza komonela te eza nde kobatela eloko oza nango po monelanga pwani bosiko na papa kalamba na mata mpona ke wapi so na mati Pende ko tula so bimi. eza mambo otula te eza mambo otula te eza keke papa kalamba ngai na etiliwa ya mambo otula te ndenge aza wana moto akoboya moninga aza te ya koboya ngai te nga mpe na koboya te donc biso mbale moko fa kunda moko. Merci beaucoup tango azotala yo ozotala ye ezopesa bato pe babala te elengi ya kozana mobile po si an vraiment na moni penda ke asuki na ye nasuki te nasuka papa kalamba azotalo musalo ya kosana kini eza te ke ya kobenga ye na bapele oser akendaki abetaki tour epa nani po motema mpe ezozali moto mingi. papa kalamba deya de nature aza motu moko boye aliaka na nzambe abombelaki eloko te. Mama ani yo makambo ozolukela nga na obwana nga baproblème ça va lobaka aza motu moko aliaka na nzambe amesaka na nzambe avandaka na nzambe nzambe alingaki mingi ye mpe alingaka nzambe mingi donc moto abongo déjà donc okosalema be te ayebi nde tovai no boye papa kalamba ayebi ke tovai nao nde tozwaki rendez-vous ayebi ke tozwaki rendez-vous donc so na olongwa banda le passer na nga na ke boye na mpoka na oyebisi papa nalongwaki boye nazongaki boye nasalaki boye naza nanu sincère na papa kalamba ete me naza nanu sincère na nzambe parce que bible ezolobaka nzambe amonaka partout femme soyez soumise c'est pour cela nalingaka nazala penda na eloko wana parce que nayebaka na mariage na nga nabenga papa kalamba seigneur nayebisi ye na kozala na esika na ngai oyo nzambe alingi nazala yango mpe nazosala ti lelo. Merci beaucoup tango otala ye lilobani ya bolingo à part ya seigneur olobelaki na salle epesa nano bato oyo babala te mwa diki lobango nano mpo yo na ye nayebi ke mwa ete lilobani ozolobela papa kalamba ye nakoloba nde kaka my baby I love too much komi anglais nga nayoki te. Merci beaucoup. Tokomi na suka na ebite eske na bosani loko toza na question msoro. Naza na question te ekolo eso akumbama parce que nzamba sengisa biso ayebi tina susi na nga sikoyo etikali kaka bandeko nyonso to balandi biso balanda mpena témoignage oyo na bokebi nyonso tu po ete quelque chose eleka na kati na bango toza bato tokokoloba nyonso tu me eloko totomboli kaka kati na esika totomboli nkombo ya nzambe meme nga meme kote ya research ifani so ndeko mwa amoni ke tobeti ye libaku aleka na kolimbisa totombola nde nkombo ya yesu misala ya yesu nde eleka mpena makasi na bomoi na biso. Merci. Salutation eza te comme na biso na 2015 hein toza 2015 salutation nini opesi na bande bonne année tozotelema déjà tozotelema meilleure vie mois de janvier nyonso tozalaka yango na yango po émission tosala yango na décembre mais yo ozala déjà okomizongela
bokomizongela me biso tokotikalaka kotiaka yango eloko nini olobela bandeko bakolanda yo moko kolanda kuna libanda mpo. Amen. Bandeko nyonso bazolanda ngai na monde entier na pesi bino mbote vraiment na kombo na Yesu nalingi bino mingi. Musala oyo tosali eza musala moko mpona kobungisa bato te kasi eza musala moko mpona kozongisa lisusu pepe ya Nzambe na ndako ya papa mpo Yesu aza na posa na biso. Yesu aza na posa na biso. La Bible dit Jésus-Christ revient bientôt esengeli akuta biso vraiment na bosengi fa esengeli akuta biso vraiment propre esengeli akuta penda quelque chose ya malonga pe ya malamu kati na biso yango omoni esengaki ke baservante mibale basangana mpona kotransmettre quelque chose na corps du Christ. Nzambe apambola basala na Nzambe nyonso ya solo balukaka Nzambe na bosolo balukaka Nzambe vraiment na bokebi oyo baza komilengela mokolo ya suka papa penda kuta penda kondima kati na bango. Nzambe apambola bango, Nzambe apambola bayembi nyonso, Nzambe apambola corps du Christ nyonso tu bandeko nyonso tu nalinga bino mingi bana nyonso tu ya le messager de l'alliance mama abino yeyo. Je vous aime beaucoup par l'amour de Dieu. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Sœur Anne Nakachali Nazaréen. Sœur Anne Pembe na la humble servante de l'Éternel. Sœur Tiffany Pembe na Sœur Anne. Mutakosa bilabo. Ya kainza. Okuta na oyo eza ya liboso pete pe asuka te na makile tutani totikali. Merci. L'émission Roya na invité to sala ngo na métro. To sala ngo po Sœur Anne azo se pesa nga 6 mois na ki. Mais na invité to to okuta na métro, to okuta na wapi. Po ya linto sala ngo na ki. Porte ya Rwasine kangamite. Porte ya Rwasine kangamite. Dernier sifflet pe na ebeti te po sifflet na biso ba chrétien eza Nzambe mutabeta. C'est juste l'ambiance de l'émission. Bombo ya mutu soki Nzambe abeti na sifflet te ko tia point te po Nzambe muta otambola na basali na etango osepelisa musala Nzambe pa ko sepelisa. Merci. Nzambe osepelisa. Ngani ngozala kondima ke to sala ngo na métro. Nzambe osepelisa otanga osepelisa o to tala to sala ngo na métro. Loko eza maloba ya mosala Nzambe. Donc na to yambi yango souci eza ngo poto te mais souci eza ke obongola motema. Oyo eza na ngambia sa émission. Mais souci eza ke obanga Nzambe. Yesu azonga kala mingi te. Na lobaki yango na bato ba fetaki bonane. Ngonga ngo ekomi oyo monaka ke mutu Matthieu likolo makolo ye na se dans oyo baté na fête ya bonane fo o triste mulimo mosanto. Na yebi ke ofetaki malam na nkolo Yesu Masia. Soko fete malamu te omonaki ngongana ezaki ya kotriste molimo mosanto okweyaki olalaki na boîte na hôtel zema na parfois ozwaki yango ezalaki na boîte le 1er décembre. Repentez. Ça la repentance Nzamba zawana nzela eza mulai tozokwea tozotelema mais soki kokwea pe leki mingi okoya kokoma otikali nsima mwasi ya ligrogodo kokwea merci ligo mudatikali sima mwasi ya ligoro donc kokwea koya mingi te kopesa ligogodo voilà nazo ba prononcer mais akomaka mwasi na ye le temps pour moi dire année 2015 malam pona bale nazaréen nyonso tu bano bandeko oyo bapapa oyo basala Nzambe oyo bamama oyo baservante oyo balingaka le nazaréen ata yo moto olingaka ngo te bapayen nalingi ke 2015 oyo ezala nde moko ya prospérité pe ya crainte de l'Éternel na bomoi na yo ya kobanga Nzambe. Là je pense directement au docteur Alfred Coupé Salam selon le cœur de Dieu babonana 2015 o malamu eza pona yo so monique esali opasi émission ndenge lekaneli ba épisode to lekane esali opasi mama nanga pardon le nazaréen ezalaka ya yo papa nanga pardon kotutisa malibaku te Nzambe na likolo alimbisanga yo kolimbisanga ba critique benga ba remarque tozozela yango nde esalaki tokola nga vraiment na sepe na nga na boye ya sœur Anne donc Kalambai peselanga bambote na etonga mobimba leo ozokende lobala bango le nazaréen lingi bango sœur Tiffany pa lingi bango na papa Carlos de ato sololaki papa en tout cas na ebité talinga ko su mingi évangéliste Pichu Diamantino aza évangéliste na église mission évangélique le messager de l'alliance et pas linga ka mingi façon na ya ko travailler aisenga vraiment na iso ki alingi yo mingi nga na lingi ko leka na linga batu oyo balingaka nga mingi ko leka fois deux siko na ebité donc papa na pambola mi na bino ba évangéliste ba docteur ba prophète ba prophétesse boza ebele mwana tika bino te liboso ya caméra ciao.
Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Biso tozo yemba, Europa America Azileseani, Azilika. Onzamba mawae, ayokelinga mawa. Nabanda kona biona zabo kanari moto yemba. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Cette fois-ci, Jésus-Christ, le lion de